Coucou, boya ebele na sous le baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazunguka mwasi ngayo sokolo takinga na ndoto mama ya katolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama ya katolingana na biso tomona bapasteur na yo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre votre tante la danoise, votre humble servante, bandeko nangai na yakaka wana liboso na bino, bandeko ezali pasina mawa tuka toko décortiquer likambo, bo partager, bo s'abonner, bo liker, bo vraiment bo aimer vraiment page nanga, bo aimer yango ekosala bien, bo partager tout la musa conscience ba jeune fille bandeko nanga ezali pasina mawa. Vraiment ba yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo, respect na ba chef coutumier na biso, toi saki de là-bas, merci ebele bisika biso bizu bino boboto bondeko na bandeko na sa catholique bisika bozali binonde bosala la danoise tanga tokos na lycée Mpiko, mwana lycée Mpiko tongo vraiment na lingango mingi ba bon moment to lekara l'école wana et puis to kei bon na bandeko ya biso bandeko na biso ba musulman ba salam ebele bisika bizu bino kintwa di na ba kimbangiste. Vraiment merci na ba onion so bazo s'abonner pe bazo benga bandeko nanga na live together, ceux qui vraiment obenginga ozwinga te ko silikate na ko rappeler yo ou bien benga kaka bandeko parce que tala kaka batu baza ebele naza kaka ngamoko vraiment bo décourager te bandeko nanga ito ye bomoni mwana mwasi oyo na liboso na bino bozo mona mwana mwasi oyo na kamati ba moto na finiki na nzoto. C'était juste pour na chaka image sinon te son na chendenge ba tindelinga ngo ekozala malamu te YouTube ekokanga yango. Et puis audio oya ye ndenga telemi na katikati ya Carrefour ndenga za komikata donc mwana mwasi azo se transformer. Ce qui peut dans le bina chango YouTube a osepelate parce que azaliaki toute nuit. Bandeko na ngai ezali pasi na mawa komona ndeko na biso ya mwasi. Bandeko ezali vraiment pasi. Vraiment ezali pasi. To conseiller bana na biso ya basi. Bandeko makambo ekwei na Nigeria. Bato Nigeria wana ezaka ndenge moko na Congo. Eza ndenge moko awa na Angleterre. Eza ndenge moko na Inde. Parce que bato ebele baso simba bakisi.
bakisi ekomi elokola eloko mosusu bandeko na nga. Donc soki ozolia mwa matembele na yo sepelaka na matembele na yo, parce que bato ebele baye na poto awa lelo bazosala bakomi ba infirmière bakoli na matembele, bakoli na ngai mwa liboke batie mwa Thompson bakoli ka bongo na pasi, bamsu mama bango bandako teka mapa, bamsu bazali bana kimbantseke o ba mama bango banosa bilanga, bamsu bazali bana mama bango bandako teka na mapa na yebi mama bango bandako teka na mapa. Lelo bane bazawa na poto bandeko baza na même na kin ba ministre wana, même président de la république na biso oya Mobutu azaki pe mwana azaki akola ki pe na famille moko ya pasi mais akoma ki bokonzi. Kabila ye wana auteki na baboti na ye soki wapi mais lelo akoma yi mokonzi. Yango bandeko na ngai tobi tozala pressé na vite eza nango na tina moko te, parce que botala ndenge jeune fille ndenge bozomona tango tshela bino audio na suka mutu azaki témoin oculaire oyo atindeli biso ba image. Bandeko na ngai mwana mwasi oyo aza jeune fille amikata pe batatu na nzoto ebele. Bandeko toboyi te bokeba na batatu musu okotya oyebi te basigne nini otye na nzoto okoya koatire badiable na nzoto na vie na yo. Mwana mwasi aza na batatu nzoto mobimba soko otali ye atye pe bakabelo ya chair. Donc ozomona kazaki mwasi moko ya oyo baya balingaka beauté. Mwana mwasi oyo baye kokitisa ye na voiture na Carrefour na Carrefour na nini na Lagos na Carrefour. Bandeko na ngai pa 4 coins ba voiture ezoleka, voiture moko etelemi ya kitoko ekitisi ye pe bien na sachet na ye apesi po batu pe bazomona ndenge akiti na ye. Donc batu pe bamoni na bango ye normal bamona ka na Carrefour akitaki nzoto kitoko, nzoto minene, mwasi penza nzoto evanda. Bamona kaka abandi kolongola leka voiture wana edémarrer, voiture yango ezaki na plaque te. Bandeko na nga plaque eza te. Bamona kata voiture edémarrer, mwana mwasi abandi kolongola bilamba ye moko balobi alinga banda liboma bato musu ba mama bino mo webi ka ba mama nde bayaka basalo kwa bazipa ye. Bamona ka mwana mwasi abandi kokonda bato bandi kopanzana, bato babandi kopanzana. So bomoni ata na video bomona tutotu na nini na nini na nde bozomona wana bato batiki ye musika penza, parce que bazo comprendre te eloko ni ezolekela mwana mwasi oyo abandi kokonda na minute, abandi kokonda mbala comme squelette, nzoto ebandi kopasuka. Bandeko na video penza normal oyo na video azalaki na azokonda mais lera ye kovanda photo na tsheli bino abandi kopasuka yango na bombi yango na moto nde na tshetshe bafe mpo na YouTube accepte photo oyo. Mwana mwasi oyo abandi kopasuka ekomi lokola miracle satanique. Bandeko bokeba bandeko na ngai bato ba aveugle biso te. Bandeko bato ba aveugle biso te. Tango bato bazwa kosala mabe nzambe azotelemisa bato oyo baya baya kodenonse mabe wana, parce que nzambe akotika bana na ye te ba oyo aye, parce que soko za ya nzambe te memi batelemi bazodenonse yo koyoka na yo te. Okoyoka lokwa munoko la danoise lokwa makelele na matoi na yo. Soko oyoka kanga oyoka lokwa na otchelo makelele na matoi yebaka ke oza ya biso te. Biso bana nzambe. Nga vraiment na lobango na mwana nzambe. Donc soko oyoka kala danoise makelele mwa moso makelele na matoi. Mitala deja ta dame na yo. Soko oyoka ka ba GF ifonge ozoka lokwa makelele na matoi. Talaka eta dame na yo, parce que soki oza ya nzambe okoyoka mongongo na nga très douce et puis oroluka kango tango nyonso mukoni la danoza oloba lisu makambo mukoni la danoza osaba analyse. Bandeko mwana mwasi azoko pasuka bayebi place a wuti te azoko loba pete yango balobi ke il faut ezala akendeki kobima swati na revena ou bien na démon, ou bien na bateau bazo zwaka bateau ba magicien, bateau bazo zwaka bateau azuyo a travailler na chance na yo, a travailler na vie na yo. Siko tela mwasi nenga komi boy, bazo ye ba famille na yete, ba yebi place parce que zo lobate.
bande ko eza pasi soko moni video na ya telemi okoyoka mawa do ondima kuteke mutu azotambola ndeni na miniti mabele nyonso efinani nzoto efinani mutu akomi skelete balobi ayaki na sante omoni sikoyo bato bamonaki akiti na ye mutu akofilme ye te parce que bato bamoni ka normal mais tango bamoni kaka événement ekomoleka mutu moko boye azwi quand même ata parti ya moke alakisaki oyo ekomi nini bandeko nanga tosala attention bamama bokonseye bana biloko boye ovandisi mwana olobi mama kamwa matembele tozolia kamwa pondo tozolia ekoki l'essentiel kaka libumu na yo tondi na yo lali soko landi kaka kolata oyo o basakame yo o basortie o baninga o boye mama mama soko monika ozana mwana no amukie ata bando koma na ba 12 ba 13 ans azwa ko ebiso mama e ngapena lingika sapatu oyo sapatu otunye pani olingika sapatu oyo abi parce que na moni Janine kuna na école ou bien na moni kingandi basombeli mama ko somba te yebisa ina osombelo te na kosombelo mukolo oyo yoko sepela yomoko omoni sapatu na magasin o sepeli mais le kolo lulia mo epan ya Janine to ko somba te après mkomso vandi omoni sapatu bien sombeli tanga ko yana classe alobi mama ba camarade nga ba lulia ngwa wese lobi ah bon donc omoni nde bakolisaka mwana kosombela mwana eloko azokende kolula pa ba camarade te malamu alula na publicité parce que lobi akokoma bilula lula kaka kolandaka makamba ba camarade bato bi bazobebisa ba vie na bango ezaka pona ba camarade bandeko eza pasi na yeki nanga koloba mingi te na kalate bona otela bino audio boyoka vraiment attentivement publicité ya papa na biso mais bino mo boye bina sule baoba bino mo boye bikaka moi kopo atie ezanga te mama moi mai moi vin blanc moi vin rouge l'autocope na ba chef coutumier na biso ba mela na bango bazikisa moi ba mungongo mikolo penza so l'autoco eza ekosala bien ba mingongo ekomoka ba malili boye po eza lokwa moi alcool malgré ça solo mais ça lokwa moi alcool melango penza boye ezikisi ba mungongo bon ça nango trésor ngo mabete balobi nde tout excès nuit bandeko tala mwana mwasi balobi beauté pas soko tali yepe na bakabelo nyoso na moto njuluki ayaki bien na sachet akiti na fier nyonso bamona ka muta kangami a bloqué mbala moko bandiko neti bachake mupepe abando sila bako tune ndeni ba mama bazolela na Nigeria ba mama bazokima bako tune nanya pusa na pembeni naye ti alembi amivandelika na sebo naza sirpe ndantam so tolo baba sa kufi bandeko bokebisa bana makambo bozomona parce que ba congolais belé bazokene ni Nigeria baokende Cotonou bazoke bamboka wana bandeko pe ezaka période bozo ba série mo ba mama Lomé batombo kaka bakufa ke belé na période wana après eye kosila mikolo ezongi lisusu bato bakomi kaka o Lomé o boye bandeko nanga eza pasi tozala ndeko mwasi moko akufaki na Suisse ndeko moko mwasi amibwaka kisoki na trembo akufaka na Suisse bandeko bato bakendaka na matanga wana pona na yebisa bino ke bakisi bandeko na so ba congolais bazoke kozwa bandeko na ngai bandeko na biso bakendaka na matanga wana ble matanga ezotoka babengaka ngo na sela ngo émission bato na baye bato banyongo azali na banyongo bato banyongo bamona kaka boye poste eye kotika eye na koli euti na Cotonou na Benin siko mwana na ye azwi ekoli ya mama euti na Benin baye moika bandeko nde bazaki wana mpo asa kufi na ye donc bayebai mpe eloko te babi ale moso akomandaki babubu ale moso akomandaki so biloko nini bandeko bafungola boye parce que bandeko sala lokola elamba mpe ezaki na kati
Ba fungola boy bakuti elamba moko boy oneti ba wara bandi ko biso ba wara oya ba musulman ba sambelelaka na ba bougie ya ba rouge na ba boke moko boy bakuti na be nganga komi ndenge ni bando ba prière bando sala ndenge ni bandeko ke kozwa kisi le mi boaki déjà na train kisi ye na sima mobali na yazaki dépassé pona mobali na zaki déçu na comportement na ye na modelo ya kufela kina banyongo wana mobali zaki dépassé batu bazalaki wana mwasi lo bimama ngala zaki mwana quartier abenga kingai me na betaka lisolo wana te masolo ebele babengaka au moins moko lobi olekisi yango kaka me le likambo pe ye mbala mo pe na lobika ke leo liko eyelinga na motema na yebisa bino. Donc ndeko mama abandi kozoba azoki kisi na kotonu suko soki pe nganga wana mutu esprit wana etindeke amibwaka na tre soki pe yango te soki pe mikisi emieleki nango après bandeko eza nini oza na kati ya poto awa. C'est la formation mama, c'est la moi formation ça 3 mois musu ya 3 mois biso kutu na Londres so olingo koma no kutu obana no ko soigner bakoko bandeko formation boyebi combien de jours? 3 jours. Ngamo na oloba na salango 3 jours. Formation kokende na da porte kokende ko soigner bakoko wana obongisi ye bandeko 3 jours. Na salango pe na silisi na sali pe pendant au moins 2 mois. Parce que balobika nga suko la danoise en tout cas na eza domaine nangate. Domaine wana na hôpital wana dans motema mawa mingi na okokate so na omona bakoko wala di donc no zonga nanda ku souci donc e bado ngamo na yo zona ba tension bango ba kufitenga na kufi na place na bango ndelo kana kata ki me 3 jours kaka suko mama peno zwi cours na yo ya 3 jours oye banglais malamu te eza na ngo lo capacité o ba mama soza na Londres kendo zwa cours na yo ya kwa assister bakoko ekozala bien oya ba maison wana bazaka bango pe salité te pona ebele bakena bango toilette pe bango moko donc bazaka na bango bien parce que o ba lemba bango nde bakenda na ba o mwana mais oya bandako bazaka bango bien okena yo sali formation o bando zo mbongo na yo okolia na yo bien ufuti ndako na yo ekosala eloko te na préféré na so mandako na Congo te na préféré na zanga nga voiture na poto parce que na bimika awala liboso ndako pas même 2 minutes na ara bus pas même 5 minutes ara métro do mo pe na voiture pesa na tina te dans sali ba course na ngai esili na zui taxi banda na place osala basha tina ndako ofutika 5 € siko pona nini na kezwa bakisi ale pona koma na mituka bien pona ke nango wapi musala nanga pe na musala pesa nango musika te 30 minutes à pied ozana musala na ke nanga kutu musala pe makolo na beaucoup de kozwa bus pona osa entre temps osa pe sport po eza pe bien otambola na makolo bandeko eza na tina te biloko mokili tela mwana mwasi o na Nigeria ndenga donc oyo ezobenga miracle diabolique. Moutaye bien, santé bien, ma comme bien sourire, bimi na voiture, bien na ba fier na sachet, ba moi ka pou, mouta ba no longwa bilamba. Mouta ta zo longwa bilamba so konda mbala moko. A kondi mbala moko ko azaki na mupepe ba tie pou eloko pe mesili. Ba zo lela ba mama ba zo lela na Nigeria. Eza nini bandeko na ngai bandeko basi. Kota mwana na jeep eza nini? Kokende ba Dubai eza nini? Ba voyage eza iloko nini? Oza na poto faut que so manda kuna kisasa eza pe nini? C'est pas donné à tout le monde ba mindele moko bango baza ba futelaka. Banda ku nyoso bilo bokanti biso ba étranger mtoto ndisi banda ku ya ba housing ba HLM wana bolobaka banda ku social eza biso ba étranger eza biso te. Toza combien na bamboka na bango po tozo banda ku nyoso. Eza bango bo be bavana na bandaku wana eza mindele nyoso tute basomba kandaku mundele so azala musala na ya normal azorani mukia ofutela ndaku na ye
afani na ye pe bien ti pa zui pension akende ye pe na bandako na bango bakoko ti pa kufi na ye bamindele mosusu pe ti banda koli ti pe abotami akoli amata pe avion te bazali ebele bamindele avandi na ye kaka me biso tolingi toye na mboka bato tolingi toleka bango bamonaka biso kana ba jeep me bakotala boye osalaka te omoi pe papa na asalaka te mama na bazaka baza na bana le mosusu 5 6 basalaka na bango te me bazalaka bakata jeep kabakata boye nzoka nde baza na nguma na bango ebimisela bango mbongo mama botika bilanda bokonseye bana bokolisa bana na ndenge normal mwana azozwa bakado na niveau na ye yo komona mwana moke obandika kosala nyonso olatisa ye ba Versace olatisa ye ba Gucci olatisa ye boye mpona sa nango nini ozodia koinkilike mwana makambo mabe ntango mwana kokola aosani akolanda ntango akozwa mbongo te aosani akena nganga parceke awa na Londres baindien bazali soki okei ata na bawenze omona baindien bazolanda yo nayebi so makambo boye nani nasolola na yo otieka litoyi boye esili bamemi yo na je na bango vraiment bandeko na nga tokomi na biso na suka bolanda audio ya papa na biso mpona bocomprendre bien ndenge ni makambo eleki na Nigeria ekoyi mpe makambo wana ekoleka mpe na Congo parce que ebele bakongolais bazokita kuna na Nigeria kozwa bakisi sikoyo soki bazwi bakisi ya bongo même na Congo na balobaka bato ebele baenlevera bato bazobunga na bavoiture bandeko eza pasi esalinga pasi na mawa na kobanga koma mwasi kitoko boye bandeko mwasi kitoko te bolanda audio tokutani tobolanda audio. Attention. Vendredi 18 octobre 2019, je suis en train de faire cet audio pour informer le monde entier concernant ce qui se passe dans le monde. Mes frères et sœurs partout dans le monde, les auditeurs et les auditrices partout dans le monde, nos pères, nos mamans, nos papas, écoutez attentivement cet audio et mettez ça en pratique. Cet audio que je suis en train de faire, cet audio que je suis en train de vous envoyer, c'est très très important et très efficace. Bon, quelque chose de terrible, quelque chose de bizarre s'est passé ici au Nigeria. Lagos, la capitale économique du Nigeria, au quartier qu'on appelle Adja, avant-hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, selon les témoins authentiques, les vrais témoins qui étaient là avant-hier, donc ils ont vu un homme très riche est venu avec une très belle voiture sans plaque déposer une jeune fille sur le carrefour. Après avoir déposé la fille sur le carrefour, le monsieur a démarré. Quand il a démarré, automatiquement qu'il a démarré, ils ont constaté que la fille commence à se maigrir. Donc tout à coup, sa chair se détache du corps. La chair de la fille, la peau commence à se détacher du corps. La chair tombait même par terre. La chair se détache du corps.
Et tout le monde qui était là commence à crier. Les gens criaient très fort. Il y a des gens qui pleuraient amèrement en disant qu'ils n'ont jamais vu de pareilles choses dans leur vie. Que c'est terrible et bizarre. Souvenez-vous que le monde par lequel nous sommes est un monde très méchant. Ce qui se passe dans ce monde dépasse notre entendement. Mes frères et sœurs, toi qui as l'opportunité, le privilège d'écouter cet audio, il faut prendre ça au sérieux. Et je ne veux pas que tu gardes ça en toi-même. Il faut que tu distribues ça aux gens. Je vous en prie. La chair de la fille commence à se détacher jusqu'à ce que la fille est devenue une squelette complète. Une squelette complète. Ce que vous êtes en train de voir, la fille est devenue une squelette complète. Donc l'ennemi a terminé la vie de cette fille comme ça. L'ennemi a fini avec cette fille comme ça. Les rituels, les malfaiteurs, les méchants, les gens qui ont signé de pacte avec Lucifer, ils ont bu le sang de cette fille comme ça. Ils ont terminé la vie de cette jeune fille comme ça. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Je vous en prie. Je vous en prie. Ce message, surtout pour nos pères, nos papas et nos mamans. Donnez des conseils à vos enfants, surtout vos filles. Surtout les filles. Surtout les filles. Les filles sont tellement tarées. Les filles d'aujourd'hui s'entêtent. Toujours, vous savez que ce que l'ennemi utilise aujourd'hui pour capturer les filles, c'est l'argent. Ce que l'ennemi utilise aujourd'hui pour capturer le monde, c'est l'argent. C'est dans ma main que les gens vont voir des dollars. C'est dans ma main que les gens vont voir le smartphone, iPhone 6, iPhone 7. C'est dans ma main que les gens vont voir Samsung Galaxy de 2019. C'est dans ma main que les gens vont voir la voiture de 2019, la belle voiture de 2019. C'est dans ma main que les gens vont voir l'euro, dollar, pounds. C'est dans ma main que les gens vont voir iPhone 7, iPhone 6 de 2019. Oh, mes jeunes filles, je vous en prie. Mes jeunes gens, je vous en prie. Donnez vos vies à Jésus. Regardez la fille. Regardez bien la fille. Regardez bien ce qu'un numère. Regardez ce que la créature de Dieu est devenue. Regardez celle que Dieu a créée. Celle que Jésus a souffert. Celle que Jésus, c'est à cause d'elle que Jésus a été crucifié sur la croix. C'est à cause d'elle que Jésus a été souffert sur la croix. Regardez comment elle est devenue. À cause de quoi? À cause de l'argent. Je vous en prie, nos papas et nos mamans, donnez des conseils pour vos enfants. Donnez des conseils pour vos enfants. Je vous en prie. Recevez cet audio et partagez ça partout. Merci beaucoup. Merci. Agréable soirée. Merci.